Bonjour, bonsoir et selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est bel et bien votre humble maman Doris Lema, la personnalité Fumunagaz. Je pense que ça fait au moins un mois que je suis quitté, une situation ya mboka, donc pandémie oyo, binomo bobi ndenge sali rush, donc obimi muke ozuma mpepa libando obetami ozuma mpepa libando obetami, je pense que bobi bande kona biso mingi vraiment o bayebi ke bazo bima moi mo pepe muke omona betami, donc yango bomoni c'est la raison pour laquelle bomona ki mama Doris Lema te, mais lelo na ye na bandi na kopesa mbote na babone na nga nyonso ba oyo ba portera biso confiance ba o baza na fidélité vraiment ya la personnalité TV na pesi bino mbote place bozwami. Merci encore na MBC bazabakana ya mon général John Kimbambo, merci na badiva Westwood maboko bank mwasi ya pardon ya Gimvwama, merci encore na nationaliste babi Stachi Seke babi yende London City ba pesi encore mbote na famille nanga mobimba Jili Wata place bozwami. En tout cas merci na batu nyonso oyo balingaka mama Doris Lema. Donc je pense que bomoni pe na se wana ba ficher de bino numéro ya téléphone balobi mama na biso asungi batu na confinement. Pendant la confinement ezaki na ba single ba célibataire, ezaki na ba homme marié pe ba femme mariée o pe te soko lembino na ndako ni kolamba te o l'équipe ya ndeko na biso mama na biso son des anges kita kuna soko leki kuna azako teka biloko ne prêt à manger, donc nde balobaka teke oye wana oza na masque na yo oza na bagan na yo okomi na so obengi na telefone, ntango obengi na telefone akiti apesi yo biloko na azosala biloko kitoko babi ngula liboke mbika liboke babi taba soko le taba nde babaka taba Londres wana suka na taba. Donc mama na biso Sol des Anges kita ya Congo Confort place azwa minzamba pambole babia sungi ba papa ba célibataire na confinement lié a okol, donc soko so lia misapi na yebite soki ndengeni babi mama na biso lobi après ne ba déconfiner biso azozong sa restaurant na ye po ke mama biso azaki na restaurant na ye et sala ke ndeka makambo ezalaka akanga ki restaurant ne po sala business mususu, mais tanga moni ke batu ba manka ki ye batu ba lakisi ke tito mama to manka ki yo vraiment zongi sela biso loko po na confinement alesi batata lesi ba mama. En tout cas Sol des Anges kita balobi restaurant Congo restaurant Confort oyo kofungama awa na mboka na biso Angleterre. En tout cas wana vraiment to bandi lisolo to elaki lelo ba mama na nga ba bengi ngai ba mama bolanda lisolo bien bo partager yango makasi. Mama Doris Lema bi bo partager lisolo oyo po to meka faire comprendre donc communauté na biso africaine na loba poso na bi congolaise ba azotaki mingi na ba congolaise, non, je dis bien africaine biso nyonso ba africain. Donc mama na biso abenginga alobi mama Doris yo moko yebi situation toto le kalango na kati ya monde entier to loba problème ya pandémie oyo COVID-19 soki to bango na kombo na ngobia coronavirus. Pandémie oyo ezaki jeté bino mo bomonaki gouvernement mboka apesaki biso ba mesure ya kolandela pona ko lutter contre maladie wana. Balobi na biso tozalaka distance ya 2 mètres, kashine to bomba kashine to baka kashine nde balobi po zo bomba na monoko kashine nde bazo ba masque tozala ba masque na biso tozala na nini na bagan na maboko distance ya 2 mètres, donc yango to banda ko salela babi confinement yango nde pena to salelaki. Et puis nga mama Doris Lema la personnalité yango na salelaki na baki yangai to kuta na biso après confinement po mo pepe on ezaki vraiment mabe makasi. Même nde ba déconfiné biso boy babi na biso pe bien boza déconfiné mais toujours 2 mètres, kashine nini bagana maboko po maladie ezana maladie kete. Mama na biso tanga abenga na pasi na mutema abi mama Doris na yoka ki na landaki masolo na ndaka masolo lobaka na ndaka masolo na yo, mais soki na ye lelo na ngolo ya likambo ya déconfinement po olobelaki ba avantage na ba désavantage ya confinement, mais lelo na ngolo solo la pona déconfinement apesa ngai. En tout cas moi ba idée na lobi te po olobaki na ba avantage olobaki ba désavantage, mais oyo pena na confinement ngai so na ina problème na nga eza oyo ekutaneli nga mama na biso so yebisa ngai abi oyo ekutaneli abi ke pendant ce confinement
ba oya ye alobi bato bakufi ebele toyebi ke toperde baêtre cher ebele bandeko na biso bakufi ebele mama na biso alobi mama Doris na perdre oyo yanga au moins 6 personnes oyo nga nayebi basi mpe mibali na ya mpona ntanga bakombo ya bato bakufi te na milimo na bango epema na kimia toye mpona kosite bakombo na bango te mais problème ya mama na biso alobi ke mama Doris meka kosolola na baoyo yo baoyo bakolanda yo oyo bakondima baoyo mpe bakondima te to force mutu te mais biso yoka kopesa conseil na ndenge mama na biso atalisaki biso ka na ye mpo ka wana mama na biso ezaka mpo na ye moko te mpo bamama batalisi nga babibia basala 2 mama oyo babengaki nga j'ai compris que tozalaki confiné mais ntango tobimi moi je croyais que ntango tokobima na confinement bachangement ya bacomportement na biso ekozala bachangement ya bacomportement na biso ekozala neti nga mama na bino Doris Lema la personnalité nde na nga babenga nga na kotaki confiné ntango na bimi je crois même ata na kolongola nyonso te balobi malembe mais j'ai compris que to passé moment moko très difficile alors faut na longola biloko mosusu naki nango vraiment il faut na longola puisque moment yalaki mabe makasi depuis tobotama si tokoli tokomi na ba age obo dans ma vie na koloba c'est pour la première fois na mona situation wana oyo elekeli nga na miso boye mama na biso abengana mawa nyonso alobi mama Doris nakufeli 6 personnes oyo nazwi même temps ya kolekela bango te nazwi même temps ya kolekela bango te mpo ntango balobaki to se confiner batangaki quelque maladie wana batangaki babimba maladie oyo mutu abelaka oyo aza fragile na boye nde biso en Angleterre babi high risk high risk babi si ce n'est pas nécessaire kobima libanda te mpona mopepe wana mabe soki eza nécessaire te kozala ta mingi na libanda te et puis ntango wana boyebi ntango barèglement ne eyaki bowanda komona même libanda ezalaki ndenge ezalaki kala te mama ya biso alobi ntango wana moya elekela baninga na matanga eza te mais azalaki tout le temps ntango mosusu na telefone azobenga kobenga na telefone et puis baparticipation na ye abi mama Doris nazala kotala tout soki ndeko moko bakokunda nasali tout napesi mwa participation na ngai mais mama ya biso abiloko nini esali ye pasi alobi azalaki na bamosusu banda kobenga bafamille nango banda kosolola mais bamosusu baza kosola su pardon comme il faut te bakomi kosola neti na mwa baréserve akomprenait ke bandeko mosusu bazocomprendre te ke maladie ezali bandeko mosusu bazocomprendre te ke maladie wana ezali ezoexiste bandeko mosusu bazocomprendre te et puis alobi abandeka koinsiste talaka ntango apasi azoregrete moko mama Doris na regreta ke bakundi bandeko wana nazala te nga azalaki moto oyo place likambo ezali nazangaka te mais bango moko ntango batangi ba high risk moyenga mpe naketambola libanda eza te lelo mama Doris yo moko yebi bamndeko nanga na osola bino oyo bozolanda nga sikoyo ata mpona mama na biso yabengi nga te mais bino moko boyebi ke mutu nyonso lelo na kati ya communauté congolaise tosi tokoli toza suba na mike te eza na bato ebele baoyo baza bien à gloire à Dieu mais il y a beaucoup de gens dans leur maison oyo baza na basecret médical bato ebele baza na basecret médical lelo mama na biso alobi te mama Doris nalingaki na ngai te naloba point boye oyo nazalaka nango bino moko boyebi bakongolais lelo bino moko boyebi bakongolais lelo bakongolais baafricain toloba en général mpo so na bakongolais batelemi bakongolais non c'est tout à fait normal nazoba makambo eza na communauté na ngai en tout cas bandeko bolimbisa ngai toloba quand même bavérité tozosolola mama na biso alobi nakoki koloba maladi na nga te mpo mama na biso mosusu abenganga mpo bazalaki mibale moko ayebisaki nga avant tozonga nsima na oyo mama na biso aye kolela mpo na pasi oyo esali ye na motema toloba nao na mama na biso mosusu wana ye ntango abengi nga bi mama Doris toyebi ke mopepe nano eke te me nzambo na mawane na bolingo na kobikisa biso akolongisa biso etumba oyo ngai naza na camarade na nga tomesanaki depuis na ya na mboka oyo depuis nakoma na mboka oyo tomesana na camarade na nga wana makambo na nga nyonso camarade na nga yebi même basecret médical na nga camarade na nga yebi bozolanda nga bien je pense bopartage video obodivise yango en tout cas na bato nyonso to alobi camarade na nga wana ayebi vraiment basecret médical na ngai
ayebi ba secret médical na ngai nyonso, camarade na ngai ayebi nyonso ya ngai sauf rien. En tout cas bolimbisa alobi na koyebisa ye nyonso ntango tokoti na pandémie oyo camarade na ngai soki abengi ngai ata tosololi de tout et de rien na suka nango ntango tokóma na problème oyo ekómi biso ya covid oyo camarade na ngai atushaka kaka point ya maladie oyo nayebisi yo ngai nabelaka omoni biso nde tozalaka alobi atushaka kaka problème ya maladie oyo ngai nabelaka omona yo kutu ndenge oza boye kobima kutu libanda te omoni ndenge oza boye kobima kutu libanda te omoni ba problème oyo bakao bino boza nango wana po tokotanga biso bamaladi te mama tolingi baproblème ya kotangatanga bamaladi te abi na mama na biso wana toopesa exemple na posa naloba koma mama na biso maladi ne na télévision te mama na biso alobi maladi oyo ye abelaka camarade ne wana soki abengi kaka point oyo yatushaka vers la fin ya masolo yango soki akoti makambo ya nini ya covid-19 yango kaka ye ayebisaka ye yo kutu fosala attention omoni bato ya kibeka balobi babima libanda te soki moto ya kibeka obimi libanda maladi oyo soki ezwi yo koumela te ezoboma maladi oyo ezobomisa te ezoboma tala modele ndeko azolengisa ndeko na ye ifale kuta alendisa ye omoni ndeko nanga kobanga te nzambe aza na bomoi omoni ndenge oza wana ata soki un jour obimi zwa mopepe libanda kokanga na ndako te mpo antuka nakomaki stressé ntango problème oyo ebandaki mais soki naosola na camarade na nga kaka bato ya kibeka bobima te bato ya kibeka donc maladi na nga etelemaki lokola pa camarade na nga wana yango kaka azala koloba omoni sika biso baafricaine biso bacongolais toza mabe mutu moko akoye biso maladi na ye lelo tokoma mutu nyonso aza na secret médical nasaka so na posa mutu ayeba te pourquoi mpona lelo soki mutu azwi maladi ya mutu ayebisi yo neti oza na pire yo oyebisi pire yo okuta aza na pire ye ayebisi pire ye secret médical etamboli na bandako mutu wana ntango andobima olie babenge na nkombo na ye bomoni wana mama Doris bomoni wana Blandine Mistichi mpia bakoma obengo te abelaka mutu akibeka abelaka ozomona mama ezosala bien te na communauté na biso mutu nkombo na ye ebungi ekomi abelaka vraiment eza mawa mingi mpona koleka bongo te naopesa mes condoléances nanga na bato nyonso babungisa ye bafamille na bango particulièrement pardon à famille Mukoko nyonso en tout cas mes condoléances et même angani pe nani petite sœur ya propre petite sœur ya kati et même angani pa bungisa ye papa na ye boyebi donc tout ça toujours confiné tobimi donc badeconfine biso kala te yango toye na lisolo ya mama na biso oyo mama na biso alobi mama Doris nakoki kokende te mais loko nini mama na biso ayokeli pasi mpo na bato balobi bato oyo bazokende na bamatanga bino nde toyeli bato bazokende na bamatanga ya bamatanga ezopase wana balobaki bien ke matanga eza lokola 10 personnes 15 personnes siko bato baokende na bamatanga bango nde sikoyo bamosusu bazokende bi bango nyonso tu te autant tozoloba bato il y a de ces gens là balobi tout le monde te puisque bamosusu baya kofanda ke to azojuge biso nyonso non baoyo bazokende na songi pendant la confinement ezalaki place oyo biso fo tozwa mayele ezalaki place oyo motu so afandi conscience nefo esala ezalaki place oyo motu afandi abi pourquoi eloko eye ezalaki place motu afandi abi naboya masumu nakima nasala malamu mais confinement oyo tango eye on dirait tomoni malamu fo eza mingi te mabe bakisami comme si tonto comme à la fin du monde je ne comprends même plus nazo comprendre te est-ce que tonto comme à la fin du monde je ne comprends donc plus rien du tout nayebi te so tonto comme à la fin du monde ou bien nini po place oyo biso so tolengi maladie oye brusquement ekangi biso vraiment na bandako mutu moko akandimaki te kakokangama na ndako ndenge wana na brutalité nyonso bato nyonso babangaki mais sikoyo ntango balobi na biso mokili ekomokende mwa moke baoyo bowanda okepartage mawa na bandeko na bino mosusu vraiment ntango bozokoma place baninga bazolela eloko basalaka ozoconseille motu azolela oyo akufeli mama oyo akufeli papa oyo akufeli mobali oyo akufeli mwasi oyo akufeli mwana oyo akufeli yaya toperde bato ebele na communauté ntango yo ozokende kolelisa ndeko na yo loba na ye ke mama omoni ntango tozalaki nango liboso na sikoyo eza lolenge moko te biso bato omoni toye kosupporte yo mama
ndimaka tozala boye ntango bakofungola makambo tokomona mpe ke bato mosusu mpe bakoya kosupporte yo na temps oyo nzambe abongisa ye mpo na bango mpo ntango balobi ke malade ezali bato babima mingi te batangi ba high risk bamama boyeba ke malade ezali soki malade oyo ezalaki te batémoignage elingi ezala te. Il y a de ces gens-là qui ont témoigné déjà. Les gens ont fait des témoignages. Basali ba témoignage donc maladie ezali. Je pense que boyoka ki témoignage ya Jean-Jacques Douem na pesi on bote place ozali Jean-Jacques Douem na première dame Lydie Douem na pesi bino bote place bozwami. Donc boyoka bolanda ki témoignage na chaîne na ngai o na soki pa Will Mukena donc Jean-Jacques Douem ya yo yango wana. Donc soki bazolo ba ke corona ezali. Même à Tabamsou Basson continuité corona, nous savons tous que Batunio Sobakufi na corona. Il y a des gens qui sont morts dans la maladie en la pandémie et puis Bamsou Sobakufi na ngote. C'est pas tout le monde, mais tu perds quand même bateau et belé. To sala nan e komi la biso bongote. Maman la biso a leli. Alobi ba bengi même na téléphone et pas camarade muso alobi na yeke. Batonga ki yo makasa en tout cas wana fomana oyebi so sala kinga pasi bato bazo comprendre te ke to ça na confinement yango mama na biso abengi nga pona meka kosolola to solola likambo oyo alobi ke babengi babi ke yo zo mona na te pourquoi bandeko na ngai to yeli vraiment bino oyo bosali ki songi na confinement eza malamu mingi te mama ba secret ya bandako ya bato médical boyebi te gouvernement bango mo ba kolomboka balobi ke bo se confiner bo garder ba 2 mètres bo lata ba kashine ba masque na bino ba gana maboko bo se protéger pour liwo ezali biso moto so mona nde ba mort bato bazo kufa mais yo fandi oke place mo bo tie songi po anini yo nde ba linga koleka moninga ya to soit temps normal tant temps ezalaki normal ba matanga tango ezalaki est-ce que ba ko kunda bato lendo ba ko kunda bango boy to moni pe bato ba yebana bato kitoko balataka bien bato makambe belé minene to moni ba konzi ba kundi bango avec peu de gens bato bazaki belé te bozo comprendre ka likambo wana te bino bozo kende na mamatanga bo sala kisongi oh moment oto wande ko passer et ça moment ya ko sala kisongi te to zona nu ka ya Lazare Lazare tango abelaki poto koma na place wana Lazare abelaki Lazare abeli Marie na Marthe babengi Jésus balobi na Jésus yaka ndeko na sa malade soko yete ndeko na kokufa je pense que babengaki Jésus babengi Jésus lelo babengi Jésus lobi babengi Jésus ekokoma na 4e jour 4e jour Jésus asilisi pena makamune nyonso aki nango asilisi makamune nyonso azalaki nango 4e jour Jésus tango asisi makamune tango aye siko place matanga ezalaki wana Lazare asi akufaki mais Marthe tango bamoni ye na Marie balobi bamoko ke soko ozalaki awa nde ndeko na biso alinga akufa te basilikaki te bato matanga basilikaki te mais soki tozwi nini période wana ya Jésus tolongola Jésus totia ya part zwa pena Jésus poussa ye mopanzi tozwa pasteur Bruno tozwa pasteur Bruno oya mangembo tozwa pasteur na biso Aaron Kimbati le palmier balobi kete mutu azobela kufi mutu akosekwisa ye pasteur Aaron Kimbati ali babandi ko benga pasteur Aaron babandi ko benga batala jour sikoyo o pasteur Aaron abimi wana jour sikoyo oyo mutu wana sa kufaki tala niveau pasteur Bruno bakofinga yo bazozela yo yaka osekuisa mutu oyo akufi po yo osekuisaka bato babi ke mutu loko akufi boye mutu akosekuisa ye eza pasteur Bruno ya mangembo sikoyo bazozela yo ozoya te ti lero komi wana ndeko na bango akufi bakosabola pasteur kitoko na bakongolais mais passage wana ya Lazare eyaki kaka po ete ya biso ke na chaque chose il faut tozala na patience toyebi ke temps ezalaki mabe mutu nyonso ayebi temps ezalaki mabe badeconfine biso pardon mais tobimi toujours malade ezali balobi toujours masque na elongi bagan et puis bino moko boyoki na Chine
ba déconfiner ki bango mais lelo Chine ezongi lisusu na problème ya maladie yango ye lisusu makasi bakoti su na bandako bandeko nanga tozala bato nga nalobaki mama Doris Lema na bino la personnalité ntango ndenge badéconfine biso boye naosalela les deux soki nafandi nzekula soko obengi ngai allo José nzekula olingi nini ote mama Doris nazalaki na posano na biso te sori lelo naza confiné nazo se confiné na ndako mokolo nakosepela soko obenga su na biso allo te lelo na se déconfiné wana omoni ngai donc naosalela mibale moko mosusu oyo mutabenga na bi te naza na confinement moko mosusu oyo mutabenga na bi nazoya nakomi déconfiné. Donc c'est ça. Pour les balobi na biso bongo, balobi te que to tambola librement, balobi te que to zala ndeko bandeko to zala bato. Jésus t'envoyé à sekwisi Lazare. Lazare a sekwi. Mais yango bazo talisa so na passage wana ya Jésus que na chaque chose faut patience ezala. Ndeko yeko sunga na tango wana. Oya yeko sunga yo. Nzamba kumisama. C'était le moment ya kosunga yo. O pe mosusu wana zo ya après temps ba déconfiné. Et ça ka ndenge moko biso nso so na eloko moko wana ka lisungi. Ba mama to bomana te. To tonga mate po na confinement. Yo ko kansete lokola nga na kei peut-être ba olinganga koleka non. Nga leki na nga petit sœur propre même nga na kufela ki papa na ye. Et puis nga mo pe to kufela ki ya biso pe famille. Beau frère na nga pa kufaki. Hein? Donc to sangani te. To sangani te. Mais emi mangani esenga bi non. Hein? Sœur ozaka sista. Donc ndenge ça wana donc et déranger les l'autre côté dans la bateau to so luka na communauté. O bazo comprendre que maladie ezali. Yo muto so ke tonga bato. Place o babi 1 + 1 = 2. Yo komisi yango 3. Place o babi libule za wana ezo dindisa bato. Yo zo mona ngote normal yo fokeni. Mama siko yo soko tie nzoto na yo ebi ke te nga na so banga na ngai te bino ko bange leki alors que malade eza ezoboma yo soko zo banga te alors kende sala yo lingi me tika ko tonga baninga tika baninga en paix ba ebi jour ba ko bima po bango pe na ndako basa na pasi na motema mama na bengi nga lobi na nga mama Doris na pasi na motema na zo mona ndenge problème o tango to ko bima ndenge ba comportement ba tout mususu ko changer. Donc, gloire à Dieu, na bao bazo comprendre que to salaki faut na confinement. Gloire à Dieu, na bao bazo comprendre que malade salaki. Malade memi bande ko na biso ba kufi bande ko na biso belé ba ke bien que nyonso ba ke na coronavirus te, mais il y a de ces gens-là au ba kufi nango parce que ba témoignage loko les ali, ya batu o ba beli yango donc maladie salaki. Bande ko na to za batu. Na yaki fera po mama na bité mama Doris me ko solo na batu yango bande ko na biso botia pe ba commentaire na se botia ba commentaire bo pesa biso conseil tant auto passer ça tant moko roina muninga te ça peut ko critiquer muninga te ça tant pe ya ko loba lo bebele te po msu tango bazo bimaka nga nzamba lingi nga mingi o nga pe nzamba linga nga na libota na ngai yango na zo yebisa batu nyonso bazo ba ke nzamba lingi mingi yango zo permettre te maladie ne kota na ndako na ye nzamba lingi nga mingi yango nde na biki na bien peut-être na biki bon nzamba biki sur la maladie nzamba lingi nga mingi po pe ya bolamu na nga na salaka yaya batamala mu bakei nalobi te ke yo za mabe nalobi te ke yo za mabe mais natali soka ke basi kitoko mibali kitoko bato balataka bien bato basaka makambo ebele ya minene bato malamu ba pasteur au moins la période famille mo mutake babi pourquoi ya kei mutema malamu akei mais mutu wana kei donc ndeko na place ozwami tika koloba ke nzamba lingi okoleka nzamba lingaka tout le monde na mwasi ya ndumba nzamba ana posa na ye soki tozo bika lelo soki tozo za lelo soki tozo la souffle de vie lelo tozo pema tozo loba c'est par rapport à la grâce ngolu wana tozo loba ngolu esa likamba ngolu donc esa likamba kolinga te o nzamba lingi nga mingi o nzamba lingi nga mingi te esa likamba kolinga te esa grâce. Donc tozo pema na ngolu tozo bika na ngolu tozo tambula na ngolu tozo pema na ngolu soki nzambe pona kolinga nzambe aki pona bata mabe po babongwana yango pona sisa sujet na nga lelo na sola moke na ba mama na biso ba star na biso wana ba star na biso ba mama ba star ba papa ba star
ya Facebook bolimbisa ngai botia na se. Botia na se na ndenga mabete botia na se. Nga jour babenga nga babi passer na biso Kabasele kufi na ninga ko tatone mingi te. Na ba singa ote oyebi nga bite na so ba passer Kabasele moko, mais comme il y a beaucoup de Kabasele peut-être na ko sa confusion. Babite kota na Facebook. Et puis on a kotika na Facebook na bandi ko luka photo passer Kabasele. On a tala on ba batia ki photo kuna. Na kota boy na ko mona ba délire moko impossible. Na bi mais ça c'est quoi ça? Mbala moko directement na kandi Facebook. Na yebisi mutu ayebisaki nga bite soko moni photo passer Kabasele na ba WhatsApp nga yango na kota su Facebook te. Mama topekisi te, mais biloko mususu c'est impossible na otala. Na temps o bandeko na biso bazo kufela totia na se. Po soki makambo eza o ekomeli bandeko na biso ekomelaki yo. Mama, place ozali. Je ne pense pas ba délire ozo ça na Facebook oninga osala. Je ne crois pas pardon ba sengo ozo sala na Facebook oninga osala ngo. Ba mama tozala bato. Nazala mingi ya koloba te, vraiment na suki apona lelo, ba mama na biso bozwi ba problème. Ba ninga na bino o ba se confina ki na bandako. Ba se confina ki pona mabete, pona ko yina mutu te, po place matanga bazara. Biso nyonso to mona naka. Mais ceux qui batu ba monani te bo comprendre les mususu haya risque ça les mususu pe na ba matanga otanga batu bazo eloko na souligner lisusu mususu ba ko ya na corona ile na kati ya matanga hein mususu ko za na maladie a memi on na kati matanga ezali ako memi on peut place boza groupe ezali hein pour maladie yango zo la na libanda ya mutu te. Donc tozo kima ngo saka te pona ko kima po ko kende na matanga pe to zo ngo te ça to batu bazo si éviter ko kutana ko éviter pardon ko kutana wana yango nde bazo éviter poto meka moins ko batela po lelo so muta kufia ke bana na ye libota na ye bandeko na ye ata lelo bino bozo mona ke biso nde batu na ye bo tala batu wana pendant un moment et puis tant bo kende bo ke pona libela oya passe tikalaka ka libota. Mwasi akufelaki mobali passe etikali ya ye na ndako na ye mwasi mobali opakufelaki pardon mwasi passe etikali ya ye na libota na ye. Je pense que bolandinga mingi ya koloba eza te. Mama Doris Lema na bino oyo azongi nzambe aza bolingo aza nyonso mpona biso tokuta mbala nsima napesi mbote na Mamita Bio place ozali bopartage lisolo vous partagez les solos partout ce que vous allez. Merci encore na Loris place aux Ouamina Dorka Siniaka. Vous partagez les solos oyo. Na batu nyonso beaucoup fait nzamba ça no courage. Mama Doris Lema na bino azawana po na bino to okuta na lisolo mususu to partager na bino merci beaucoup. Bye bye.